La plupart des personnes, lelo, bazoya reçoit baptême, mais bazo ça la repentance et la sincérité. Ebi lelo ezana masumu obandimi bana facilité ya oloba. Reçoit mutuana reçoit kate. Alors comment plus tard problème à biso ba pasteur que to sameli trop nzamba salite est-ce que nzamba sali yo o respecter ba norme ya makambo nzambe. Tout chemin mène à Rome. Mais pour aller vers le Père, il faut passer par le Christ. Et ça quand nzela moko. Lupangu to yo sombe l'église, ne osala ki corrompre nzambe poko mama na ye, oso molimo bo santu loin de là. Ya to comme ça on a makambo nzambe. To comme ça on na vie chrétienne. Muto la difficulté senga pardon et pas muninga ne boy. A même la difficulté surtout ba maman na ndako ya senga ta papa pardon. Talaka maman lobi. Papa, so na sala ke mabele mbisanga. Bon papa zuna ki papa afandi alobe lourte otala. Okaka mama ye moko do malobe zaka epa na ye. Eh, papa pardon o pena senga ngondeni na mikata. Eh papa si pena sengi o pardon ti. Na sa nini? Eh okuli. Aza mwana moto te po akosangai. Abongwa ni pete po awangata. Zambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nazamba, ayebana kete kokoma mokondima. Atako babakola ki mafuta na musakolima. Lelo ya yo bolingo ebateli le Nazarien. Lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi. Kola bien mapapu. Masopi mafuta toko kisi ena elongo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Naolia bakiti na ba mesa. Ah, atanya ukondoko. Namona yo. Achayo na mwamba. La minute on a 4 à katika saga fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que tu as un galère na niveau 0. Tout ça là boy. Moi il n'a pas bon vraiment mingité. Mais nazo tche la bino moi mutio naza nango na agence mon boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au futi mbongo tuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Naka sa su mulongo kuna. Pour cela susu. Kuna eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makama bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman.
bongwa ni pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien. Shalom, shalom, bana Nzambe obazolanda biso na www.nazarayen.tv.com. Nzambe apambola bino bisika nyonso bozwami. Eza apôtre Amashia nde azolobela bino lelo. Je pense que lelo tokolobela thème moko eza très important. Tokoluka un peu tolongo la confusion na mitwa bato ebele parce que na bi que lelo tam subi sope ba pasteur tokoma na problème moko pa bato. Oka pasteur na sambeli mingi me maramu na osambela na zozwa te. Nzamba zo sala na ete mais na ligne pe na éclaircir eloko moko na mutu ya bato lelo. Thème na biso ezoloba nani aza mwana na Nzambe. Parce que lelo tokoma croire soyo ke l'église mingi ndoza mwana na Nzambe. Tokoma kanisa soyo sambela mingi nde l'action za mwana na Nzambe. Or na ba émission roya na rolobela pe prière nini o Nzamba yo kaka parce que prière nyonso pe te Nzamba yo kaka. Alors nani aza mwana na Nzambe. Qu'aucune église, je dis bien, et la cité que vous avez moi en Nzambe. Ko sambela et la cité que vous avez moi en Nzambe. Mais nani azamo en Nzambe na olingato landa bien. Selon Romains chapitre 8 le verset 9, Bible zoloba, celui qui n'a pas l'esprit de Dieu ne lui appartient pas. Donc c'est que muto azana molimo na Nzambe te ou bien azana molimo mo santu te. Azaya Nzambe te. Donc pour muto za moi na Nzambe il faut za na molimo mo santu. Si vous avez un mutu mo pembeni na otuna est-ce que vous avez un molimo mo santu? Parce que na pas ça ba détail ebele. Romains chapitre 8 verset 15 Bible zoloba. Nous n'avons pas reçu l'esprit de servitude pour que nous soyons encore dans la crainte. Mais nous avons reçu un esprit d'adoption. Le verset 16, par lequel nous crions Abba Père, par cet esprit. Et si nous sommes enfants de Dieu, parce que dans le détail, on a Zoloba, tu as dit dans verset 15, tu as 16, dans 17. L'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Nazo bandela. L'esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit de servitude pour que nous soyons encore dans la crainte, mais c'est un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers de Dieu, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. La ligne to comprendre boy. Soki to zaba na Nzambe. To zala pe na part. Ya ba bien ya Nzambe. To zala pe na part. Ya richesse ko ute pa na Nzambe. To zala pe na part. Ya bénédiction ko ute pa Nzambe. Alors soki muto na molimo mo santu te aza mwa na Nzambe te akoka pe ko bénéficier na biloko ezo ute pa Nzambe te. Alors c'est pourquoi na loba boy soki muto aza pembeni na yo tuna ye est-ce que ça na molimo mo santu tuna so aza mwa na Nzambe parce que confusion musupe za boy mutu nyonso akenda ke église azo croire que azala na molimo mo santu. Est-ce que yo zana molimo mo santu? Na lingi na expliquer. Molimo mo santu bazwaka endenge nini? Parce que mutu nyonso asambelaka ana molimo mo santu te. Mutu nyonso même o ateyaka ana molimo mo santu te. Loin de là. Pona ozwa molimo mo santu ifo nini? Bible soloba na Actes des Apôtres chapitre 1 le verset 5. Bible lobi boy. Jean a baptisé na mai. Mais dans peu de temps, vous avez baptisé du Saint-Esprit. Donc cela veut dire quoi?
tozwaka d'abord baptême ya mai nde na nsima toyozwa baptême ya molimo mosantu. Pour plus de précision, so totali na Marc chapitre 16 le verset 15 à 16, Bible zoloba Jésus atindaki ba disciple bateya, mais oyo akondima aozala baptisé ye wana ozala sauvé, mais oyo akondima te ozala condamné. Donc le problème est ça que tu reçois d'abord baptême ya mai et ensuite tu reçois baptême à molimo mosantu. Mais avant ba baptême au mibale, d'abord il faut que ça repentance pour ça sincère. So tali na Marc chapitre 1, au tali na verset 5 aux okita, bazo parler biso na message aux gens azaoteya. Mais tant azaoteya, batu baza se repentir et ensuite bakei ko batisama na mai. Donc veut dire que il faut d'abord aussi la repentance. Repentance y a pas mbaté. Il faut repentance soit à la sincère. Né à ce moment-là on reçoit baptême ya mai. Et après baptême à mai on reçoit baptême à Saint-Esprit. Et après baptême à Saint-Esprit, né au commis moi na nzambe parce qu'on suit Saint-Esprit. Mais ce que sali repentance de la sincérité, aussi baptême ya mai, il y a pas que na baptême à Saint-Esprit, Saint-Esprit a oyate. Et puis baptême à mai aussi, et ça là on le voit au kende tourisme, au piscine, au nage. Alléluia. Nous on peut savoir un exemple, il y a histoire, il y a Simon le magicien, dans Actes des Apôtres chapitre 8, dans verset 13 tozo kita. Mais na 18e verset eza makambo Simon le magicien Lucas sala. Bible zola ki sabi so que Philippe ateya ki bonne nouvelle. Simon le magicien andima ki pe à se faire baptiser na mai. Mais tant que Pierre na Jean baé pour ba imposer ba maboko ba so Saint-Esprit. Yo ke lo liboso. Simon le magicien a pesi mbongo. Pour battre qu'elle a un pouvoir. O bazalaki nango, afin que ceux qui n'ont pas tenu batumaboko. Makambo ezalo salemela Jean na Pierre et salama peso yepe ateli batumaboko. Pourquoi pesi mbongo? Na lingi bolanda processus au bien. D'abord, Simon le magicien abatisami na mai. Pierre na Jean baye aluga pesa mbongo pour avoir pouvoir wana. Mais pourquoi batunyo so ba pesi mbongo te? Mais ye aluga pesa mbongo. Le problème est aboué. Simon le magicien avant d'abord à son baptême à mai, tout le temps en repentance. Tant qu'on sali repentance naïe a caché magie naïe. Repentance n'est pas sincérité. A bombe magie naïe. Alors, ba baptisé na mai. Na lingi ba comprendre makambo bien. Tant ba baptisé na mai. Tant qu'on commis tout à baptême à Saint-Esprit. Pierre a lobi osana parte na makambo. Pourquoi? Parce que à ça qui repentance sur la sincérité. Baptisé na mai, mais quand à molimo mosantu azui molimo mosantu te parce qu'à garda qui imagine. La plupart des personnes lelo bazoya reçoit baptême, mais bazo ça la repentance sur la sincérité. Obi lelo ezana masumu o bandimi bana facilité ya oloba. Bandimi bana facilité ya oloba ke na sala ke kobo. Na ibaki na melaki masanga na langwaki mais pas mutolo bake nazandoki c'est grave. Pas mutolo bake nana magie c'est grave. Pas mutolo bake nazaki occultiste c'est grave. Donc veut dire batu bana masumu moboye o bana facilité royambola mais ala masumu muso comme un peu grave. Soki oyambola nyoso te obomba kindoki.
obomba magie obomba mabe mususu yeba ke ata babatisi yo na mai mais ntango ekoma batema molimo mosantu ozwa molimo mosantu te alors lokwa ozwa molimo mosantu te yeba ke oza mwana nzambe te ato umeli l'église parce que Bible lobi oza la molimo na nzambe te aza ya ye te ata gêné 100 jours ata 200 jours mais ceux qui au la repentance et la sincérité au bomba masumu mususu yeba ke ozwa molimo mosantu te ta obatela maboko poza molimo mosantu loko ozwa molimo mosantu te ozape mwana nzambe te alors qu'on a surpris un jour dans mon suka Jésus a dit que na yebi yote yo voyez c'est parfois te na gênant na prière non donc veut dire quoi pour se dire ouais même batu na kosaba na nzambe yo landango bien te et puis ma repentance à moi ça les mara avant baptême on sentit que mouton sa repentance ouais outil na mutema na été parce que il a une différence entre repentance et la publicité hein. Donc mouton a facilité à l'obana sala ke kobo mais on a facilité à l'obate ke naza magicien ou bien naza ina kindoki si vous kobo moi faut la façon ni nazo se repentir pour les kobo pasteur oui bingane naza we ko pasteur ngaza giso na zui moi c'est so na zui mobali ya moto parce na kimisa mibali ya batu bandako parce so écoute mbeto mekana yo sentir expérience parce nga sa maramba minene non mituna est-ce que repentance wana eza repentance eza sincère to eza publicité muto osala parce que na ba prédication musu ezoya to zota ya enseigner marambo ebele repentance eza na étape nango reconnaître d'abord ses péchés ensuite regretter na masumo yo sali pena simo sa nini oyambola ngo pe otika parce que sur le Proverbe chapitre 28 verset 13 Bible là c'est lui qui cache ses transgressions ne prospère point mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde donc au monde que muto azoya pour baptême mais repentance soit repesa accès au récit na baptême na ye soit ya mai soit ya molimo mosantu asala ngo sincèrement te azo bomba mabe mususu azo yambola mabe mususu yebisanga mutu wana prospérer celui qui cache les transgressions ne prospère point c'est pourquoi tolandaka ba grimace te na l'église hein au moni ministère ya prospérité eza basé na repentance te eza lokuta parce que mutu abongo tango ya église abombi mabe yo bandika reçoit mutu wana kozwaka te alors comme plus tard problème à biso ba pasteur que to sameli trop nzamba sali te est-ce que nzamba sali yo o respecter ba norme ya makambo nzambe pour nzamba sala respecter ba norme ya makambo na sotali Deutéronome 28 hein verset 1er Bible sur le baboué si tu obéis à mes commandements donc babandi na si car la biso ba ebisa biso ke makambo nzambe za na condition te mais na ebite si wana so za condition te ou bien zandeni donc c'est que si tu n'obéis pas au monde a pété est-ce qu'on respecte normes ya makambo nzambe est-ce qu'on comme moi en nzambe est-ce qu'on respecte les règles âgées? Ce qui repentance c'est la sincérité. Ce qui bombi ma transgression. Ce qui bombi ma bé. Yeba ke oko prospérité. C'est que baptême ya mai na ya esprit. Oyo saliwana esimbité. Et parce que je moli mo santuté. C'est que ça no mo en nzambete. Et puis dans le problème mon a Simon le magicien. Simon le magicien, tant que Pierre n'a jamais besoin imposer à tout maboko.
tala le roi Sali azui apé simbongo. C'était une façon il y a muto à culpabiliser de agir saka. Donc tant on apé ça gimbongo, c'est gaïebeke na voie normale na zomoli momo santuté. Il faut la corrompre. Ben ça là ba tout va croire que moli momo santu, to puissance en Nzambe, to réponse en Nzambe, au cause on a corruption. Nzamba za incorruptible. Et ça là ba tu bela croire que on corrompre Nzambe na ba jeûne et prière na ye. Et ça là ba tu bela croire que on corrompre Nzambe na mapango ya zo somba pona ba église. Et ça là tu bela croire que bilamba oya sombeli ba musicien église to mutu ko apesi pasteur nde osala ka kota lola to akoma mwana Nzambe. Loin de là. Tout chemin mène à Rome. Mais pour aller vers le Père, il faut passer par le Christ. Et ça rend Nzela moko. Lupangu to yo sombe l'église, nde osala ka corrompre Nzambe pour koma mwana ye, osomoli momo santu, loin de là. A to jeûner 100 jours, on corrompre Nzambe te. Yala mutu so yebiswa. Apôtre, kolandalo kindumba na ngate na sambela, kasoto bito sambela. Oromona prière. Donc veut dire que ko sambela pona yo et l'aximbe ogangi otoki non loin de là. Ko sambela ça ba principe. Ko zamona Nzambe ça ba principe. Soko za ndumba, yeba ke parmi ba na Nzambe, ozate. Parce que si on se repentir sincèrement, est-ce qu'on s'en molie mon santu? C'est ça le problème. Donc, tu es belé ba bomba ba kindoki. Baloba gate na pasa na finga ki. Donc facilité à roloba bamabe mususu, mais difficulté à roloba bamabe mususu. Oh masumu, normalement mutu face à repentance soit sincère. Alors bagnoso, abombate l'oroté. Et puis après avoir koloba, c'est lui qui avoue et délaisse obtient miséricorde. Yo avoué, l'obé songi sokuna. Et alors ba publicité ba magicien na roman mona na TV. Aleki na TV na saka nganga mais lobby a continuer ka kinganga ngo na mona bi ba témoignage musu na TV ba Alexis mutu moko boye azaki mutu ba kisi oto yebi aya pesi témoignage mais lobby bo mo musala za osala yango ka zo sala avoué est-ce qu'a délaissé le roi délaissé est-ce que a son miséricorde et puis loko mususu Simon le magicien Philippe a baptisé na mai. Donc c'est que Philippe a baptisé na mai. Admettons que Ayambola qui nyonso. Parce que ce Philippe a dit que Simon le magicien a bombi magie. Ata baptême à mai Yohana alinga a ça été. Mais Philippe, son baptisé qui est, c'est que Nzamba bombela qui Philippe que Simon le magicien a bombi magie. Mais tant que comme pas Pierre, Nzamba a révélé Pierre. Pierre a dit Simon le magicien, osana pas arte na makambo. Et là, on a expliqué par là. Philippe est bon qui est, mais Pierre a mon acquis. Mais erreur ezana ba prophète ya lelo. Pour la zone nous prophétisons en partie, nous connaissons en partie. Ma prophète ya lelo ba ebitu. Surtout ni Nzamba lobini ya bandiko loba. Nzamba ngo chakouni. Même dans la Bible, ezaki na tambo la parole de Dieu était rare. Nzamba ko bombelanga a révélé même yo mondimi. Nzamba ko bombelanga a révélé pasteur Mususu. Je connais en partie, je prophétise en partie. Simon le magicien a bomba mieux pas Philippe. Mais parce que bomba ma pas Nzambete, pour Dieu connaît tout. Il voit ce qui est profond et caché, même ce qui est dans les ténèbres. Parce que c'est Dieu qui connaît tout, à ça l'omniscient, à qui révélé Pierre. Mais le loté, le pasteur, bah ébi tout, bah prophétisera tout. Bah ça, bah omniscient. Alléluia. Non. Donc, histoire, il y a Simon le magicien, et enseigné un processus na yo. Il y a baptême au Yosua. Donc, mitala bien. Examinez vie na yo.
kozala surpris te na mukola suka yesu aloba yebi yo te. Tala bien examiner vie na yo. Est-ce que tango zo baptême ya mai na molimo mo santu avant zwa yango osala repentance eza sincère? Est-ce qu'on regrette qui? On reconnaît qui ma belle? Talaka mutu muso atuna. En sa prière, nzambe so ina sali ma belle limbisanga. Est-ce que mutu wana sa conscient na péché ya sala? Logo sa conscient, est-ce qu'on regrette? Au moins vie sociale na biso. Ya to comme ça on a makambo nzambe. To comme ça on na vie chrétienne. Mutu ala difficulté on senga pardon et pas muninga ne boy. A même la difficulté, surtout ma maman nanda quoi. Yo senga ta papa pardon. Talaka maman lobi. Papa, sona sala ke ma belle mbisanga. Bon papa zuna ki papa afandi alobe lokuta otala. Okaka mama ye moko do malobe zaka epa na ye. Eh, papa pardon o pena senga ondeni na mikata. Eh papa si pena sengi o pardon te. Na sa nini? Eh, okuli. Oh. Ale toye na ngote pa nzambe. Nzambe so na sali yo ma belle mbisanga. Est-ce que yo reconnaître péché? Nzamba pambola bino na yebi ke minutes na biso komi na suka. Tokozwa ta ebele ya kolobela makambo ebele. Soko za molimo mo santu te oza nzambe te. Na otingo pesa eloko ezwa la ke kozala na molimo mo santu nde kozala mwana nzambe. Na lobi bien Romains chapitre 8 le verset 15. L'esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit de servitude pour que nous soyons encore dans la crainte, mais c'est un esprit d'adoption. Donc il dit dans verset 16, l'esprit que nous avons reçu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le verset 17, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers. Héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Si on a co-héritier à Christ, donc on dit yon a Christ, vous avez héritier à Nzambe. Oh Christ a zanango, yo pozanango. C'est pourquoi la Bible lobby tel il est, tel nous sommes. Jésus dans Matthieu 28 verset 18 à lobby, tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans les cieux. Mais à ti qui dit sauter, dans Luc chapitre 10 verset 19 à lobby boy, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et d'écraser toute puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Donc, veut dire que tous ont partagé naïe, azo pe sabi son part, il y a qu'on participe à la nature divine, il y a l'autorité divine, il y a le pouvoir divin. Nzamba pambola yo, na yebi ke tan na biso e koki, nzambe a quand il s'allie le bon na vie na yo, pe li lobo produit ba fruit. Na lingi na sambele longo na yo pour la parole on a ya. Dieu de grâce, tu donnes la semence au semeur. Ou esa semence o yo pesinga na zo bwa kango na mitema ya bana na yo, mais mitema ngo ezala une terre fertile. Nzambe mbuma auto semence on a bwaki ekola et produire des faits et salamakambo minene. Dieu de grâce n'a une chose. Paul a lobby na zolona Apollo saubwaka mai nzambe yonde mokolisi. Na maloba onga na lobby na musalo onga la sali. Dieu prend les choses en main. Maloba ekota na ba vie bana yo et produire des faits et produire des fruits dignes ya repentance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ya aux ensemble kotika l'ensemble. Amen. Nzamba pambola bino esika bolandi biso. Nazo pesa numéro ya téléphone. Numéro za 00 243 82 51 69 408. Nazo bandela 00 243 82 51 69 408. Nzamba pambola bino esika bolandi biso. Amen. Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien.
kantine